Bonjour papa. Bonjour papa. Obengami na kombo. Comment on a dit merci? Dieu merci. Lelo ba jeune fille ya ba âge na bino to na se ya âge na bino nyo surtout ba komi ko préférer ba tata ya mikolo ko vivre na ba papa mikolo. Yo tant que jeune oyo ba kogai ko za basi na bino lelo bazal bazoki ma bino bazoki pa ba jeune ba impression na yo ezarani par rapport ya acte 1. Bon, na sepela na vraiment te. Parce que on dirait qu'on a le baiser abomination eza kindoki. Kindoki nde. Parce que âge na bango moi mususu azana 16 ans. Toi azana 15 ans. Il faut linga on dirait que azana 17 ans, 18 ans. Mais akio linga bon, tu akio linga papa mukolo wana eza kindoki, eza isu normalité. Siko bo regreta nango po ba père bazozwa basi na bino tonde. A to regreta eza souci makasi parce que mona mwasi âge na yo au moins papa moboye a payé un mususu $100 $50 bimi nae akomi mwasi nae ça biso mutema bien te ça passe makasi. Merci tout le monde pende ko mwasi awa yaya pusana mukebo. Bonjour ma. Bonjour. Obengami na kombo. Shekina Makalo. Shekina, lelo tozomona ba jeune fille ya ba âge na bino mais au monde ata mususu azo vivre na papa moko ya 60 ans, ya 70 ans. Est-ce que ba acte wana au monde rango ndenge nini to par hasard yo pokutana nango? Non na kutana nango te mais pour na biso ba jeune fille to ke linga tata mibimba eza mabe. Biso ba jeune fille bota na mo niveau ni ko linga ne singa papa abotinga na ko bima na eti. Ya da malédiction. Na ko sala ngo jamais. Mais babi bolandara mbongo bango ba na cash ba jeune garçon ba na cash te. Neso nga ane jeune garçon akipanga AZ. So na senge o apesa. Nyoso na senga ga pesa. Lo baka bandero misusu ne ba mo ko na musu voiture. Père anza na mo voiture o landaga voiture wana mais otala lobi na ete. Appelez moi parler na ma campagne talaka. Ko sa biso eza na ka maloba. Bako sa rona maloba. Ba fille le roi ngai, ba vrai chéri le roi Shekina. Bola nanzela mo ya bien. Jeune garçon aka mutu le roi yo. Mobali pe yo pe moi so ko kipo comme c'est na niveau oyo lingi ya koma. Et raté ce po père na simbaki mo voiture au landier pour na sentiment té. Merci beaucoup. Merci.